ça l'a passé depuis accident bah et bangai tout le monde en a insulté c'est pas normal oh bah tout bah et pire petite il y a tonton Gentini qui est le coup et c'est une beauté c'est aux amis le grand Mayas ou abandonner petite nayo c'est pas cool mon vieux petite nayo à traverser bah moment difficile. Tonton Gentini. Na koma suja mon kéré lelo. Ya lo baraïba na gouvernement. Elle n'a même pas une voiture. C'est très grave parce que na CPSA pe batnambo kao, j'ai travaillé pour mon pays. Et puis vous mes collègues bon teranga. Naza artiste mboka na bino journaliste culturel ya mboka yo na marka pe belle époque na ngai comment beaucoup enterrer ngai bobo sani ngai parce que na koma na beki non na botama na ngote et puis c'est pas la fin du monde heureusement que dans le royaume des cieux il y a pas des handicapés. Likamata ngwezo ya elo wakate oye komelinga okotuna te nasala bino nini bavieux na ngai c'est la vie non les kanabeki quand des à la cité bâtiment atteint quand l'équipe beta petite à gouver nayoka mami se quitta ngai tonton pétage kuna na kanda ne donti yezoria. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bienvenue sur votre chaîne Saratola TV dans votre émission Zip Zap. Alors, Zip Zap na biso lelo na yambela bino concert yaya na bulo oyo asala sa sorte nyonso. Et puis na yebiki na bandako olingaki trop malgré kima biso akoma artiste musicienne na kombo ya Raissa Vambili. Alors avec Raissa Vambili tokomeka ko solo là sur sa carrière et tokobeta na moi solo belé penza et puis tokota na kati actualité musicale
et surtout actualité ils ont dominé sur la toile les actualité à Wenge musique à 4x4 tokomeka kosola na ye tokosola tokosimba penda ba point ebele ba question ebele ba surprise na ba question boluka wana et otuna manakati ya émission oyo. Alors sans plus tarder, je dis un grand merci na ba sponsor nanga nyonso Madiabou Gospel, Azir et puis Magique Adassa. Un grand merci à ma partenaire Nanga, maman Gina Amadou Motema, papa Aaron Amadou le prince de Dubaï. Un grand merci à Tata Po, un grand merci à couple Madiabou. Heureux mariage Lissou Nabino, papa Roy et maman Mariam. Un grand merci à maman Madolelo, na Germanie, Motema et papa Samuel. Merci à Amélia Moueba la privée de Orlando Domingos. Un grand merci à Jenny Bet Industriel, maman Schengen. Un grand merci à toi, président Charles Tamboué. Merci na papa Diego Milito, merci Ebele na Bon Délivre Pensée qui derrière la caméra, président Sol, la présidente maman Nathalie, na pesibino nyosto bambote, groupe WhatsApp nanga mopimba, mama passa, mère double, mama passe officiel TV na pesio bambote Ebele grande sœur nanga. Voilà, merci pena bande konyos tout oyo boza kolanda biso na ngongo bolingaka biso bolingaka chaîne na biso bo partager des émissions oyo pour ekozala kitoko mingi. Alors Bon Délivre Pensée qui ceux qui vraiment za même langage nanga fungwela biso vraiment plateau. Voilà. Bonjour Raissa Vambili. Bonjour Madame Sarah Tola. Hey! La spéciale. La fierté. Naléli. Pas plus que moi. C'est belé. Il y a solo, après, Mambo les Belé. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Bonjour, Nabande Bonionso, Oyo Boyo Napiso, la chaîne Oyo. En tout cas, nous avons un plaisir. Vraiment. Pour la toute première fois. Voilà. Et un grand merci à l'équipe technique. Donc, na bosani pété papa Diego Milito, papa Diego Milito sikozali ba mbote na yo. Alors Sarah, c'était makasi vraiment Ngapea. merci pour l'invitation. Shura suka tukutana na matanga ya Mindondo si je ne me trompe pas. Na Fikine. Ouais, matanga. Oui. Non, ezali matanga ya programme Ouais, président Mundweri Mindondo te, président Mundweri. Donc voilà, la famille, bon, monique, tous en abso famille, tous solo la tobe, tapé na maso la biso akala. Donc et puis il faut signaler que devant Ndapé, Ndako moko. Voilà. Bah 2015 na bon marché. Bon marché déjà là, na profité na pesa mbote na Francine Salé. Ah zo mona na te. Francine Salé depuis kenda France. Kanisa baninga luka baninga ta na ba Facebook ya. Kozali na Mariam Chibangu. Mariam Chibangu, PC bambote. Kabuza ebele Fanny. But ebele. Ebele. Kanisi ngai susa ya. Papi Kamalandwa. Papi Phoenix, ça peut c'est ozo tala. Obosani Rex Bolenge. Rex le péché mignon. Moi la comment rappeler Duncan. Et c'est belé dans liste donc na bato te pesi bambo tete famille libota nyonso tout ozala bino na bon marché. To kanti bino to pesi bino bambo te. Alors Raissa Vambili bande ko ba Rolanda je crois mba liboso lelo na chaîne na biso. Oui. Baza vraiment na besoin ya parce que tant on a la publié qui non yambo ba komi ba question na bango déjà ouais babi maman Sarah yambela biso na maman Raissa asa mutu tozako linga mingi na media mais akenda kaka tokotuna mituna wana nyonso awa CV na yo parcours na yo na monde ya media okota na media ndeli na côté média ndeni avant d'un jour moko na ndako azota la chef moko Canal Futur ouais à l'époque lelo et comment ya papa abso vitage caméra simbo tena maman media chature sika bazali Canal Futur Erwan ezalaka ya prof Kibwa ancien ministre ya voilà donc papa Kiboye c'est kozali mbote na yo et na ota la chaîne na ye na mona deux filles bazo animer alors leur façon d'animer bando pesa kanda
Oh. Baya neti bazowelela maloba bazala chevauchement Chevauchement. epesinga kanda naotala tele matin wana animation libre nga mona siliki après nazwi numéro oyo batiaka Wana. na note batiaki adresse Ya place chaîne batiaki eza. adresse ya chaîne Ok. direction générale nazwi yango car le même jour nayebisi maman basali lettre à demande d'emploi la chaîne monene bamosala les chaînes à télé c'est oui mais bon lakisi ye na CV à corriger l'erreur et j'ai appelé le numéro wana nazwi direction générale babiloko alobi lobi na wana ke nakuti ekolo chaîne prof kiboye mbelinga bien ezali un certain samedi atuni nga so akosani mpo na nga nayebisi non nalingi nabando travail awa na lettre à demande CV nayebisi naza nango napesi mba moko azwi yango talika rapidement atie na tiroir mais bon tu viens demain tu commences demain quelque temps après bafio bande koanime bakoti bauti Wana ka tango. bauti pigeon yesko na gombe et à l'époque c'était leur tendance na Sissi Mosengo. Ok. Yoka batu baningisa TV. Baningisa TV dans l'époque d'habitude na pesi bango mbote. Ok. Esika bazali kala vraiment. Alors na Cosette, finalement pas avec na Cosette, na mona ke pe souté. Prof a dit non des aboyés aux en équipe ya Lorato ya ba Cosette, ba cette ko wele langa ya ba wele langa déjà le premier jour. Ba Lora ba gagner, ba Lora ba zinga donc qu'est-ce qu'on peut vraiment plus sur comme musique et tout. Et banda ibongo après à un moment donné, taka gaz et les kaki makasi. Moi mokie groupe ya pesa ile na télé. Jalousie côté kandenga CC et tozali pe na ba stagiaire moko ba ya wana mibale Solange Niati, to soigné pe dernièrement comment na Gabon. Solange Niati na Bossani donc c'était un peu ça la grande famille peut-être bazalaki et après na yo longwa na ngai na yo longwa donc on se supporter la guerre d'esprit tout na fa na ndako jour mon boye tonton Denis Benginga pasteur Denis Bessi qui est mon oncle mobile à maman Tina la Bessi maman Tina pour Bessi alors abenga oh yo na mona suna télé tendance na tiki na mais à part ça batu ba autour na pe na ba commentaire oleka ifasik alors non nga atanga na ina la salle d'émission culturelle. Ah d'accord ok la pesi bana ina mbote la pesi bana ya collège José Raphaël Mbote la pesi bana tenue de la Gombe Mbote IG la pesi bana complexe scolaire Malandi 2 ici quand la bana maternelle en école primaire secondaire après la collège donc la pesi bana tenue sur Mbote ba mis d'enfance donc histoire ozala ibongo na comme pour ça na nzondo pour représenter bulletin météo et aussi équipe moko ya 10 personnes ba Kulutu Jakindala Mbote Fesi Kazali Kulutu Jakindala yende abandazai comme cordon na biso tozaki ebele on a représenté bulletin météo Fanny Bomandé qui est biso yebi a comme la présidence oui Fanny il y a avec présenter rubrique horoscope il y a Irène Lupungu rubrique la musique tout vraiment ebele vraiment et Toyo Longwa bayo kanga Nzondo TV à un moment donné Raga est récupéré surtout Raga plus ok na Raga ok wana parcours ozobete la biso parcours na donc comme na Raga plus tozali toujours même équipe après patron na biso ba indien monsieur Versi Zahir la parade basengaki casting pour tout le monde moto na moto présenté rubrique na yo ezali bongo j'avais peur avant monter mes bêta qui toi comme na tourna kai et ton na bandi na expliquer bango dans la pied bango cours ya météorologie on dirait na tanga ok ouais alors il pataki bango ba retenir ngai na équipe wana Garizim d'or il va se vichika tous ces hommes belé ba de aussi mon bango et après bah suspendre Jakindala Totika Liwan après monsieur France l'a coupé à son âme Wazaki dit pro na biso
à récupérer ngai na présenter mission à musique. Ok. Si non kokalanga était nga timide abi justement. La remarqué que vous êtes timide alors vous allez ba musicien. Ah na sa matanga taka na bela. Et puis non kokata bi okoka. Non kokata di okokoka. Et nayo mekapé ba pe ba sepeli esimbi nango mutal boso benga nga a féliciter nga papa chéri. Mutal boso ya mbaka ezaka na ngai mutal boso ya mbaka on dirait na kana feature mutal boso ya mbana musique na musique non ouais c'était on dirait Oisé quoi. OK. On dirait Félix Oisé quoi. OK. Oui, parce que hier quand on a Naïna a opé un cours supplémentaire équipe Nepso. Ah bon? Cours à français. Donc, OK. Donc ce prof a expliqué puis ce dont on tient pas na il a expliqué de façon que tu comprends facilement et tout. Donc en d'autres c'est moi je pense que ça il faut qu'on le vérifie et où me l'ipété j'avais qu'il bah né c'est ça. Aujourd'hui j'aurai bientôt 40 ans. Et où me alors c'est un peu ça to bandi pe misa musique monsieur France a ça yo moto sana Blaise lui présenter la Blaise lui et to ningana pe mingi grand frère na ngawana comment ça là ensemble lelo abandonné ngai oui a bossa ngai mais to bossa nga vraiment cool to nga za na poso mon yebi et puis rappellera tonton Gentini toujours que vous avez la petit bébé mais moi pour to isoler monsieur le conseiller s'il te plaît frère na Blaise lui naza besoin na bino parce que bino bozalaka déjà histoire va changer en te rappela mokonzi ngoma mambo ebele et ça la nga pasi depuis accident ba ebangai to mona na esuté c'est pas normal o batutu ba ebi pire petite ya tonton Gentini qui est le couve et c'est un petit cosal le grand Mayas ou abandonner petite nayo c'est pas cool mon vieux petite nayo a traversé un moment difficile depuis jeudi août 2017 tonton Gentini na koma sujet mon kéré lelo ya lo baebani na gouvernement mais tala ndenge elle n'a même pas une voiture. C'est très grave parce que je travaille pour mon pays. Et puis vous, mes collègues, bon teranga. Ouais. Bon teranga, c'est pas cool. Naroma plus que passer temps dans ngai moko que na bai oyangai. On a passé des moments mais à pas si na bisengo na bato kulu to Blaise biye yoyebi to ta musika mais et ça l'a bien été dans un moment on a un petit problème alors yo moi na téléphone tozozwa occasion ya rekomanata ma présence physique et contact j'ai besoin de vous j'ai vraiment besoin de vous naza artiste mboka na bino journaliste culturel ya mboka oyo na marka pe l'époque na ngai comment beaucoup enterrer ngai bobo sani ngai parce que na koma na beki non na botama na ngote et puis c'est pas la fin du monde heureusement que dans le royaume des cieux il y a pas des handicapés amen vraiment na sukai wapi et ça n'a pas c'est le message est très fort. Le message est très fort. Courage. C'est la vie. Ouais. Jésus-Christ ne m'a pas abandonné. C'est ça. C'est la vie. Courage. En tout cas, le lobby est dérangé, mais ils appellent moi conseil. Il y a pesa na batu. Batu ebele, tozalaka bien de tozaboui. Peut-être le comme le lobby pe ko comme langa. Bato to lia to seka. Au moins na moment ya difficulté nga pe un jour tamsu na se retrouver na beki kama tango ezoya likama tango ezoya elobaka te oye komelinga okotuna te okoyeba te garde bien ta langue
Quand tu te dis qu'ils sont miennes, ils sont près de toi parce qu'ils ont encore du miel. Méfie-toi de tous ces abeilles. Oyo oiseau qui masukali. Dans des misères, tu seras seul. Wanaoko yeba batwa mokili. Yeba. Franchement. À suivre. Tout continue parcours. On avance parcours. On avance, oui. Tout ce qui n'a raga. Raga. Voilà, donc à l'époque, il y a raga, ils avaient vraiment bien. Bon, ça aime ça, non, bien. Bah, tout bon, c'est pelanayo. Bah, viens, donc, nazema, petite, il y a bah, vieux, quoi. Net, bah, vieux, nangai. Boubou, yonde la likondi protège. Vieux, donc, depuis accidental, à ce to, ben, à l'ambet hôpital, mais, viens, à batin, mais à mon tomo, on a tétis, qu'on est dans une donc, si tu comprends bien, après, donc, tant au sale accident, on dirait apparemment, bah, ma camionne est belé, bah, tout bas. Oui, bah, tout n'est qu'à retirer. Rada. Retirada. Donc, on a évité. Donc, bazoa de la boule qui est au Koufa qui déjà. Donc, net au Koufa qui, net, banterre. Ayo. Et ça a bien été, les loboyo kara, et ça vont bien, Koufi, Jojo Koukou, double identité. Après, Koufi, beaucoup de honneur. Non. Non, naza besoin na bino tango naza vivante. Neti papa modeste bati, ma vie na la pire vie na. OK. Donc, yeko t'appelle à souka la bosse en ate, ezara le 1er avril jour anniversaire nangai avant accident. Année passée avant le 1er avril 2016. Avant accident. 2 jours à souka na solo la nae. Et j'avais perdu ses coordonnées na meki ko lukame. C'est tout ba na ngote na juité mais ici kozolanda papa modeste bati. Petite non Raissa Vambili à Kota Palais depuis jeudi 3 août 2017. Hey! Ou abandonné, bon terrain à vivante. Na sala binono. Tonton David Mukeba. Et puis ba vie na ngagno so na bela. Ba konzi na mboko yo. Ouais, papa David Mukeba c'est mon vieux aussi. Ba konzi mboka oyo. Clip na ngal boso tonton partout. Tu peux aller au baba au moment où il y a ba recette ya papa David Mukeba présent à l'époque on a comme la politique Azara toujours présent mais il y a à Koutou au moins il y a une fois quand on va na GB 3 ans passés il y a une fois mais ça là j'ai moi pressé bon zélé na ndako petite non il y a le lobby de na mona pe sauter téléphone ya mbali sauter na sala bino nini ba vieux na ngai c'est la vie na ochoku fait la papa Guillaume Koko Mamengi Banji que son âme repose en paix papa banda na banda obenga ba vieux mususu kuna obenga donc utini message au monde vraiment ya WhatsApp ça les 2 traits bleus atali donc abetio ata message ça condoléances quand Félix Oazé quoi comme il a grâce à l'amour ça soit forte parce que ben moi l'histoire avec qui tout soit vraiment forte on est ensemble quand ils à la caca et donc c'est un peu ça les vieux karma pas coutu donc yango seke nde toza en vie boye ndenge oza makasi boye il faut kotala donc tolobaki mokili etambola na intérêt yango wana moninga malamu eza Jésus franchement po yo kufi nanu te mozolela bon bosko donc na sona kufaki na matanga pe baninga bazala na bango te eza passe non les kanabeki quand des à la cité bâtiment à thème na quoi l'équipe beta petite à gouver na yoka mami se kitanga wana ok wapi direction arrêt des bus c'est pas normal taka na keko
propriété na église ya bima na comment prier na bima ti lelo on a kende nanu tant so bave bakanga cho na nga e bate puis a pezo mo za na sorcellerie conscient mo ebité o lukata délivrance oui na considérer ba sana nzambe babi non oza ya nzambe tout mon entourage dans bakonzi amen mais problème. Alors, comme on ne force rien, la vie continue. La vie continue. Dans la vie, il y a le haut, il y a aussi le bas. Mais Nazan a besoin d'un bilan. Ma vie nanga, ma mère a nitima beauté. Voire même ma oncle nanga, ba do ba tianga vraiment na ba tiroir. Beauté mascotte. Les ka maman nanga. Oh, vous avez mère na mais oui, oui bien côté. Oh là là. Oui bien côté ça. Ma oncle nanga. Mais na moi, on l'a dans les réseaux sociaux. Ça libre, ya ça libre. Tonton Gauthier. Ah. Mascotte. Mabaka. Nabenga maman Romani. Nabenga tonton bienvenue. Tu nabenga York ta vie Mabaka. Eh viens nangai. Zonga sima. Zonga ta na époque ya bafana. Nazongi sio ba maman. Raïssa, faut qu'il y ait reportage boy, wenge boy. Raïssa, kende be quartier latin. Vie, yo peux exploiter parmi ba patron. Nga ndimi na la préféré parce que il y a eu sa famille. Mais beta mabi. Tonton pétage pour nana kandan identifier zoria. Tout continue par contre. Tout continue yaya. Na Raga. Après Raga, na yo kende Africa TV. Oui. Na profité na pesa bandeko ya Raga. Raga bomoko mbote. Raga bomoko. Bobosana moko wa bino. Mais bo tianga na groupe na bino WhatsApp. Te ba oseke ba bosana o mobimba te. So koti ku pa WhatsApp se ko ba bosana o mobimba te. Ozali. Donc mon toisa malade. A besoin mon assistance à bateau. Depuis le début, non, on a bien présence physique et contact. Et contact, donc, tant on a mon abino, non mon cœur, vous a capemena. Il y a consolation. Les autres sangai courage, na guérir rapidement. Bozo mon alora ba oki ma parce que simbara beki. Ki ba yo kelango soni et puis kenda bongo. Mais ba fana nga batikanga ite ba ebangai batikanga pété ba petit nanga bazali ba Gérard mon ami baza air tout bazali na bango ba bosli lu kwa musu wana papa Dani mu kwa musu donc bazali na bango bazena petite nanga zena za garde de corps nanga l'époque à la police ya solo OK awa koma bna soda oulala la PC Kembote Kaza et joyeux anniversaire à ma petite sœur. Non, Yembelao. À côté à Souka. Créature Coco. Les lots vraiment te cannibal la nyonso. Comme tu pensais que tu matanga, tu kutana pour l'anniversaire naïe. Alors, il fallait que moi on fait tes aïtés, anniversaire petite chambre souper les kaki golden. Moi on fait tes aïtés dans les lots photos. Tu kutana sous ensemble. Papa tiki banebele 13. Donc waromeka to baleki babakisani bavambili les kuku donc waromeka na tie bankale kuku's family attaqué vambili family po titre album nanga face B notre comité to koma donc nazali susu oboye bakité a changé moi parce que on modifie vie makambo na kutani nango na temps bientôt 5 ans et changer nga moi moitié titre album dans la face B au bobande kozela sauf accident ndesila qui déjà ma coach ezala quitté mais la ko sepelisa bino pour devoir nangai dès le premier jour na simba qui est lokolo na loba qui cœur na kozala ka wana ko na sepelisa bino baibala oui après Raga Africa TV marambe pesa qui sous makasi ba sponsor ba yeyele
na Skol na Raga nazali na Skol na sponsor officiel ya chaîne azwaki mpe émission asponsorisaki émission na biso na Blaise Ndolende. Alors na Raga et na Africa TV ntongo ye Ralima a récupéré parce que na travail pe na Bra Congo na Ralima. OK. Na ça ba sport na bango ba il a fait Simbote na Bookson Kassa, mon meilleur ami, malgré pas abandonné le chef. Numéro 1, il y a un groupe Heineken, si je ne me trompe pas, Yoki, mais vieux pe Banzela, les cas, vieux Bookson Kassa, dans mon consulté. Dans le cabine, papa loose, dans mon soubinoté. Qu'est-ce qui se passe? Je serai toujours là. Ouais, après Africa TV, j'ai passé des bons moments avec le DG Bellard Moui. Allez, jalousie, Kandege Zaka, Bayo Kosera Makambuker. La Kimi Moussala, Bamon la Bonga na Praza, et pourtant j'étais malade, j'étais à l'hôpital et le DG m'a suspendu. Oui. J'avais un andako après. Raissa Vambi, Fanzina. ANTV, Bayo Benganga et pas porte Flori Pandi. Apôtre Flori Pangi Mosal Nanzambe na pesi mbote papa na yo ki oza na Congo oza bon séjour déjà mais to solaki conversation ngana na suko senga soki na komikin na koluka yo mafi na roya otala yo no kesanga accident na musika papa depo ya ikin na yo kakaka na monote WhatsApp o komasute Facebook ozo komasute papa apôtre Flori Pangi mobali ya maman Nelly la pesi ni mbote sika bozali naza na besoin na naza bato belé na Kinshasa oyo kotambola alors na boy na ngai na kufia po bokunzinga na honneur na olambuka oui po ezala te bebe boy ya mboka la bina sa lokumu a défenda et on a to bimé belé na chronique musicale vraiment la bête non so po bana mikolo pe baebi vraiment te baeba aniki par ça vraiment le temps on les cas dimanche la télévision c'était chaud na Raga vendredi à 21h c'était chaud tout donc après journée télévisée Raga plus après yo comme chaque dimanche 12h50 tout cas télécommande bomba télécommande c'était moi dans zappé donc par ça zikisa babilo kwa batu na bana Djungu donc maman lamba wa ma famille moi ça belge ma famille la piembo de la Phoenix oye besi ma famille lo kezika abi Francine lo bobunga ça voyez piete na zikisa bilo ka mondele pona kota l'émission atterrissage histoire va changer atterrissage yango wana émission atterrissage ça fait partie de l'histoire donc naza na kata histoire ya RDC vouloir ou pas ne m'enterrez pas vivant s'il vous plaît les miens naza besoin alors Africa TV type de trouver nanda to na ANTV apporte Flori Pangi ANTV pe na kangi comme d'hab yo yebi ningisi mwana mosakata et après sile voilà Afrique babenga suna zonga déjà biya kozonga ngana démissionné na ngai o démissionné on na kosi ya kozonga né na zonga après déjà démissionné na monsieur Bellard Mboui papa na Sharon na Piombo de Sikozali a démissionné né on a dit parapluie dans la chaîne accueilli te ngapela partir autant présent je pars c'est le lopé après na bi bon pourquoi pas tourner nos pages, tout annoncer que ça va donner. N'avait pas déjà là, papa Diego, na tête, micro, faire égola, j'y vais, puis à la papa chérie, ouais, rassure le roi de la forêt, vient dans un refolomide, monstre d'amour, alors pourquoi pas? Naïmara déjà, n'a un choriste, n'a Saint-Augustin, n'a pas. Nazaï cheftain scout chez les scouts yembara nazaï na gruka nazaï kelenga mwinda donc yembara déjà pourquoi pas na yembaka to kati o wana po to sisa no media po to kota na mambo yemba ndeno tuno koma o yemba ndeni na media ndenge bozalaka wana chaque dimanche bat bazako wela be mission arrête ka jingazaï na pointe koto Hélène Kalema na pointe c'était chaud Virginie Manganga koto akanga RTG à l'époque ils ont nani Kevin Kaswa Akenda Kevin Kaswa oui il pas zalaka na ebité toningi sa zaïa
est-ce que na époque na bino on peut ba rando ya laka po ya ba chaque dimanche bena libaya rando ezalaka tika bon oza ba invité non mais ba matin on paraître kajinga na retour ba kiti ba on sepela te ouais kajinga kuna zela ba invité ne ba ti Paris ba gérer ba on bien taka na zane équipe mon ya protocole ba high-set ba kotisi au boulot numérique au continent en Afrique TV est-ce que HK kuna on sepela te donc ba rando ezalaka déjà mais ndenga bana ya ndako ya CC ezalaka déjà mais ya bien ya propre te mais biso toyoka ke la plupart ya barando ba journaliste à télévision ezalaka boye elara ba mécène est-ce que ezalaka vrai lisolo yango raisanga alinga oka mpona vérité kokosa biso te ezalaka ya solo bavie nanga neti bona bango sute bapapi seben bapie mbote esika aza bakota barando na bamédia ok bamoni papi seben samedi na esa vambi na matete à l'époque mercredi bamoni ye na ret kajinga na kwa moboye ozo comprendre problème sur problème na raisonner sous ok on a vécu barande ezalaka nango ba mécène ba po biso tozala vent tobimaka bana moko ya chance basi kitoko na chaîne nyonso bana nyonso gugugugu donc oyeba te yo monda tandani kuma bato bandota te tozala kabola ngaza kabola ba 30 ndamu kaka so na koti koto na même sous mission on a sepela nete na profiter na ke ta na kuna après non siko mutaze na avantage ezali ya mami comme d'abia banda avant bato ndio so ya mami ya mami donc wala biso tout totali pe derrière mami après tu continues à plateau avant la kena ba question mususu na tout no question pas dire y a pas de quoi oui et la question na yé penda ba na ngatindela na abia za olingo kaka so simbi mi donc alinganga esute te enga il faut songa linga ko susta pa ma faut songa la monete bongo on dirait pas balinga o songa na identité na wana peut-être na ebité abi na ngabi ba wana fo baloba ponga sala o bamba ozana oleki musika ya mami lela ya mami tozobundana na eka ye wala zaka kabotiki azokoba kaka okotika te vera sir vite boite abi ye posa na ye oyebisa ye otiki TV pona nini na ba capacité nyonso za nango bon nalingaki c'est trop jeune merci papa Diego ma grand salam merci Koza non ça posa non voilà question beaucoup coopérer que d'abord ba question nyonso retourna tunela ngai ponga na zanga fan na ye be mission na ye azalaka dans le passé toujours mais dans le passé au ça la seule mission verbe conjugué on la verbe passé oui que j'avais une amie on a raison tout selon après j'avais une amie natie dans le passé parce que dans un sous camarade OK parce que yenda linga kyango ngatenga linga kami non si c'est en États-Unis na que mbo supposé Master wana na ba moment difficile en tout cas à part famille nanga à part ba fan nanga a joué rôle comme Akazi elle m'a beaucoup aidé alors comme azali muto ba camarade ebele sûrement nda solana nga sa ba camarade ba sepela te ba créer leur mot donc ba tia rendre montre ngana o nga yebite non si c'est yo ebinga bien koleka batu wana o bateki songi nani nga master nanga mingi maman on prend moi malamu je te dis mais à côté nanga face mon boy face bemba moi face bemba wana ba face ba bongera ayoki trop kasi te diabo yo kasi ba tonton Gentini tant mususu tango je lobi bien tango mususu et cause te balukanga te ba diabo zanga po tonton Gentini azam te mamalamu tellement moi je l'ai connu avant comment gouverneur tu vois donc anda na ekande ngazala mais azape mutu akoka ba diabo mon vieux depuis na kota na anda nazala na bimana nga susuté si fana kendo église na kei si fana kendo rendez-vous avec mes docteurs neti leo na bimi bone pas Sarah to là donc na mona na nga vraiment susuté na eta opena ko tambola musika te na ba taxi kogate
Donc voilà, question nanga misusu eza na époque wana. Musicien ni nazala so akoti pe na plateau, bo sepeli bino nyonso na ba réalisateur. Donc bo sepeli ya bo yamba ya solo la ka wana nani. Félix Oisé quoi. Oh, Monstre d'amour. Donc tu as wana déjà on a déjà voulu payer la veille. tika bon. Sans compter frais techniques. Ah bon? À l'époque. Eh, mais les gens via Kabasu te. maman na. Kwa tambo nga kiné via Tindate. OK. Ouais. Donc bon eza oya avant émission. Déjà nazui. Enveloppe. Big deal te to la yo yebi. Big deal. Biso to marka. Moi là. À part y. Na marka tana. Donc à part y ils papa chéri. Papa chéri des escopo bozoye. 4 neti. Si les deux pas encore. Azaka bongo. Mais si ko ngai vraiment abando yembanga facilement. Et n'avait vraiment la chance abando na rappel mingi. J'étais très mignonne à l'époque hein. Bah tout et moi non. Et papa chéri pe donc ce que c'est une papa chéri équipe mon technique mobimba. Le il faut qu'il va chaud hein. Son biblamba, son ba chaussures, ses provisions, faut il peut parler. Et madame caméra, même ma réalisateur, tout a ça là OK. Comme à parler bien. Ouais. Papa alors donc ils avaient vraiment bien et puis ngai na bando dia bien surtout tant on a comme qui na sponsor Primus. Na zaïpe na sponsor la cave du vin. Vraiment que ils avaient pas français hein. Vraiment que ba ça pour moi vin na ba mo zoa elengi na eau minérale na bango. Babande ko sponsorisé et puis maison Sidi savon Yambo. Ça peut promo nango. Ba zaïpe parler la sponsor na ngai. On a un atterrissage. Donc Nazaki vraiment bien. Très bien. Si vous mission ni azo compliqué na plateau penda yo mo o vanda wende na obengisa mission oyo funa zapna na ba question po muto haibi ko compliqué batu na be mission nani bazai de nani batu ba okani mikolo oyo ete o batu tout va se faire vraiment non Koffi Olomide na Félix Oisé ba o mi balewa très compliqué bango so préparer mission T en tout cas kobengisa bango koko ça no liboma te bo e commandé surtout via Rambo e comme yende comme journaliste poser ma question taka betanga une photo ça émission naka émission autokataka pour façon na silika tika boy to tourna pas na mon frère à l'époque on a cours de grand on a pesi ba vieux to cours de grand beauté la tika kana tonton Jean Mukenge le procureur Jean Mukenge Muskenge Chess na tika la kana le roi Liko na mona kete papa Jos Mbongo na mona kete vieux nangai Koffi Olomide na mona kete cours de grand et panzana na mona pesi ba vieux donc ba vieux wana mi balé soko préparer émission te Koffi na wazi quoi koyate Koffi betanga mo comment ça théâtre on a une question là répondre tout non comment ça théâtre na répéter sous question là à tout nous so baby singa vous comment ça théâtre na zo poser question ba question za yanga ba réponse te vous nga ça théâtre te quoi mais c'est quoi ton problème tellement attaquer na makasi mais c'est quoi ton problème habiter ya za na théâtre doit ça un problème on est théâtre ça se pender wana pe na bandi sala ngo sika toto tourner film na Nanga Masasi avec le producteur JC Songo JC monté na epete soit kenda wapi et vraiment dans sur la bien dans ma côté ba France donc producteur nanga liboso na monde de cinéma avant Jules Bavon azwanga na vraiment donc Koffi Olomide genre on a silika monsieur Katani réalisateur aye papa Ali Sala ya beauté linga Koffi kasi pardon kasi tout ça les sous kasi mission mais pour te continuer ça y passe moral si quoi soit a préparé qui ba questionnaire nanga été nanga a perdu parce que Ambrière a déjà il y a des concentrats qui ngai comme pro anti-KPK pro na ça sorta qui et puis mission que si là na peut bien peut to quand bien nga quand kasi c'est OK. Et puis c'est la kangisho ne ce qu'on sait tout ma une mission de toi-même la plateau dans ça semblant je sais mission bien mais pour moi quand ka ba kata ba caméra ba kati kuna signal
Vando. Oh. HPM pour moi j'ai grandi. Ouais. Ah, bon ce côté à Félix Oazé quoi. Beta mali bakouté. Ben non, il est vraiment Nando maîtrisé bien. Ouais, parce que Nando passé peu de temps dans vraiment là il trop na zo temps il va vraiment. Est-ce que ba soupçon to banda yo kakala ke ba journaliste ba bimana ba musicien est-ce que comme il peut une fois na vie yo tomber amoureuse à musique na bon tout n'a après nini na tomber amoureuse c'est trop dur mais moi histoire moi tona lubangoka te la luba ni kato yo kati et bimé belé ba rumeur trop la rumeur. Raïssa, moi c'est JDT. Ya Jackie, beaucoup ça pas ya Jackie. Ya Jackie. C'est lui qui ya Jackie pas boire ça. Zongi na ya Jackie a bon répondre. Ya Jackie, na yo pe. Répondre non ya Jackie. Quand on t'a la clip ya Nzembo na yo Wimbela grand la biso quartier Jojo Mbunda. Quand on t'a la clip wana, place tozana yo to bina na boîte wana. Zonga sima ya Jackie. Voilà, il y a un vraiment. Tu as tellement makasi. Tellement tondo tambane trop, bah tu vas bouler. Moi si. Kayangwana na otu na kaka. Bouler. Donc dès tondo tambana blesse ouillé trop, tu as pas JDT trop. Soit à China. Donc l'autre, bah viens là. Mais au moins il arriva déjà. Te en général. C'est pour ça les années. Te et pour ça l'angeza en général. Sango na bino toyebaka ba journaliste ya TV ba bimakaka na ba musicien na ba mécène. Ya on posa na ngeza na bato toyeba. Te eza pe na ba misusu pe ba bimakaka ba musicien. Mais moi je pense que ce que ça m'a mingi eza kaka pas ba musicien te quoi ba journaliste na ba musicien te. Eza partout. Même l'église comment frère mon oui, na sœur mon tellement va passer à temps trop ensemble, va intercession, va retraite, va veiller. Affection, moi, ils ont beau ta maquilla, ce qui est tout année. Après, commis, va fiancé, sœur et pas frère. Et là, on m'avait pété. Ouais. Mais, constat qu'on a ça là que, tos amis qui oyo, ba musicien, ba balibiso, ba journaliste. Oh ba chroniqueuse mingi bazali mingi nyonso te mingi bazali toujours moi petite amie artiste tout et puis la majorité fait bien oui donc voilà c'est un peu ça. OK mais na félicitaka bino po bino bokenda ti bino bokata benza balinga bango bakata kata eza na pe mo bo betela nonga na privé te ngai so ezali bongo bongo za cha réponse on va rumeur ce qui vient yo kaka est-ce que yo mona yo tozana zana boza wela dimanche poani batu ba fi tout wana otanga ba kombo ba kajinga boza wela ka émission dimanche te base ezali ndeke ba opesa biso so batali force na chaîne opese bundaka dimanche kuna babite ye fa kangela so dimanche bunda kaka baya mami baza baya joka bengele baza c'est qui sont moins n'importe qui te abandon mérité mission na dimanche ouais lelo na évité mais avant vraiment est-ce que lelo poko tala ba dimanche moni pe kete époque na biso tout ça là ba j'ai poko ba monde ba travailler est-ce que poko ça moi analyse moi mon question bango na bino bon comme naza sur terrain té oui bien moi na ba bien vraiment té mais félicitations on a ba on voit ça la bango bien jusque là on a ba ancien on a tika ba terrain ba zebele ba nati lokole ba Pimboma ba Willy Kaembe ba Virginie Magalette ka musique hein si apparemment atika de télé hein ce qu'on entend là nako je la vraiment ce temps oui là ta la émission dimanche ndenge des acquis avant mais pena roko sa biso te à l'époque pena bato ari na yo la guerre pena bo ciao cheto che pour ça la bombe de guerre à l'époque que so pena au vendredi
À l'époque, ils donc Satan de Bima Et Satan de Bandala ngo kala. Oui, Banda Kala. Et Dimanche, on déplaçait par exemple à l'époque Doudou Kopa. À Outi Braza. Tiaya. Ok, pour quand dimanche, on y a mbala moko émission atterrissage. Et c'est facile, hein. Osimbela ngo bakisi te boaka somo yo no la bise Braza pa émission. Bon, tous en a âge moko boy. On va bien âge fleur. Et donc âge mo bien lu pemba donc nuance soit facile. Et ba mombi ba outi poto ba e mombi. Oh, c'était chaud. Yambi bon vraiment boy né ba courir katana na immeuble le temps ba installer ba groupe na bi plateau na parking. Na ki tapé be HKP kuna kanga kwa na parking. Ah, c'est ça là moi. Oh, mais calama bozala. Des émissions bino subo kangi parking popo ani courir ezate la immeuble. Courir ezate le temps batira ba go retard dans heure. Baninga da babandi. Chezate. Allez, pareil, cette voix cadre ka ba invité. Parking. Indi na parking. Koto kajinga koto ya ba guerre à Makas. Donc Ukraine na Russie. Est-ce que vous maintenir ba relation malamu na batwana nyonso pour travailler na bango à l'époque? Oui, je pense. Bah, na habité sur na lobani mingi tout le monde en a raté. Sauf il y a dans dit à l'époque bah Tony Show, tous en contact, on peut dans l'hôpital bah tika inga été Jacinda là avant arrestation na yé tous en contact mais dans un seul numéro na été nazo Bukango. Et notre génération nangai mingi tokute na bango na matanga ya Eveline Kamo paix à son âme net ka ba été et pourtant vous aurez tout le temps connecté na les réseaux sociaux vous aurez tout le temps en ligne tout le mais temps ba to ba été des cas ezala depuis pe ba eba na mona pe mutute coup de fil pe mutute na zo. OK. Donc, quand des bons terrains est vivante, donc c'est une sous-charge. C'est comme ça là nous allons travail, hein. Donc je me sacrifiais vraiment pour le travail, pour qu'il classe, zone du PMI, faut à quelque part pour ça reportage moko. Faut caler éléments dans la semaine pour dimanche tu vas se là parce que dimanche peut vendre aux éléments il y a caca sur place café donc café était terme là sur les alaka alors à part café yo on peut déjà sur na 4-5 éléments donc émission quoi donc c'est très vraiment travail tango eloko moko yebi yango bien maîtriser yango ozosala yango mpe bien na amour donc ezaka bien et puis ya barésultat bien c'est ce que je faisais. OK. Et si c'était à refaire nini olinga osala na média osala te to nini olinga osala te na média osala? Si c'était à refaire nalingi nazala présentatrice ya journal télévisé. OK. On est dans la rédaction et non la chronique musicale. Et so isko bazongisi biso pe kana sima isusu babi o sala me okana ko sala ngote ezani cause à la boye na batu nyonso j'embrassais tout le monde j'aimais tout le monde oh mutu na mutu azaki na intérêt na ye mususu azoya po alingaka yo mususu azoya po apprendre par rapport à domaine na yo ouais mususu azoya za mission batinza yo détruire on va instantanément diable donc j'embrassais tout le monde oui bah pour discerner nani mutu mabe nani camarade mabe donc ceux qui te ont dit en tout cas non on est toujours dans la solitude c'est mieux pour éviter les problèmes tout ça la bêtise donc dans de tous rendez-vous la télé c'est mieux. Quels sont les bons souvenirs au Garda na métier na ya journalisme? Ah, il y en a tellement plein ma bon souvenir Ezebele il n'a évité dans banda wapi oh là là
bon souvenir. Et belé. Les a vraiment belé, mais là, parmi bah oui, Markangaï, na kendaka voyage moko na Zambie, na za concert ya Binangawi de Lokomba. Avec la grande équipe, il y avait Bassi Molo Katondi, Eh, mais bah journaliste à la besoin voyager, hein? bah, Besoin voyager Penza. tu dois voyager. Et puis bah mécène no bazalaka kala na média bon Et sponsor. baza na bango, sauf que mingi pe bazala déçu. Déçu. Babimi si trop, mais balobara biso ba musicien tozala ba ingrat. OK. Oui. Ngai na ndimi vraiment eza bon ponga mona monya. OK. Ba musicien belé o pe na collaborer na bango na moment moko boye. Et belé pe parce que ngai mission na nga vraiment na ndose nga bongo te. Non ça on est kayo. Des aïeux, non, faut foutre, inviter à écouter à l'aise, faut pas servir au Mélanie. Eh, So ningi liqueur, bah recette, bazana service, bon travailler. voilà. So pour lia yo, bah sandwich ça, bah brochette ça, so pour bang. Oh! Quand les aïeux vont mais les lots au bang ndiki là. Ndiki là, c'est ça. Mais il y a une émission. Mais quand les aïeux normal. Vous voyez une émission, mais vous avez quoi à côté de 45 shawarma na ba canette. Ah, azawa ya bongo. Belando ya bongo. Ya atamba ba glacière. Ba mai, tala ba mande ba boke tournage. À côté da 45 shawarma, Vraiment. Azawa chabino à l'aise. 47 canettes. À l'aise. Mais les lois ça sauté. Nanga ozwa. Vie peut changer. Ba réalité comme belé. Donc mon tout a commis qu'on contrôler les dépenses naïves. Donc, on préfère bomba à dépenser. Bete la absolue sola Zanzibar. Il y a Zambie. Zambie. Il y a Zambie, c'est bien. Tous les ans, Laetitia Mélodie, camarade d'un française congolaise, la plus beauté. Comme chanteuse à l'époque, elle est danseuse. Il y a une danseuse, il y a eu le Wangoba. Tous les ans, Ivoirienne, Michel. Il y a eu 50 Ivoiriennes, 50 Congolaises. Eva. Non, Michel Azaki ivoirienne. Azaki antillaise plutôt. Michel est antillaise. Eva Azaki ivoirienne. Et Jomo Wetobimaki, quand on est dans la délégation, avant concert, on t'a bimaté, on a Laetitia Tobimi. Si Molo qui dit, bah, tu as visiter ville Tobungi. Parce que Tobungi, tu as nini ngana yeka ba français belé na linga le belé na mploko on a ce qu'on paye anglophone pour te retrouver au hôtel ils ont eu temps idée moi il ngaka na mutu na petit taxi même si ka à Willows Benz à Willows Benz moi bien ah Willows Benz ndimi suya à côté na biso tina hôtel à Willows au Vanda. C'est à Willow, c'est Zaki, tout va évacuer. Et moi, j'étais dans la délégation. OK. Voyage, j'en ai marqué vraiment. Dans sa connaissance, là, l'artiste est BD, tout ça, là, Omba, il y a chanteur, tout ça, là, tout ça, vraiment BD, hein. C'était bien. Et puis, à part voilà, la Kenda, pour couvrir. Soirée Morozana Braza, les anniversaire, il y a Liwa, il y a président d'honneur Moko, il y a Zaiko, à Koufa. Un grand frère, il y a maman Solange Kamara, il y a Bengisaka Zaiko Mobimba. Donc, on a un poto, oui, on a un awa. Oui. On a une délégation, mais même deux journalistes. On a un grand frère, il y a Joka Bengeli Joka. OK. Oui. Donc, on peut marquer un gars. Vous avez l'opportunité belé, hein. Il y a ma vieux, ma grand-père Bozi, papa, ma noix, tout ça, vraiment belé, c'était bien. Voilà. Est-ce que y mauvais souvenir ma fait spam, ouais, là, on dirait star déjà, et pourtant, on a vedette à l'époque. Mais taka baninga nanga basala sécurité ba vie nanga basala sécurité
donc bato baninga bakanga bafoto bato babosaki podium etikali kuna donc naza basouvenir ebele ya mabe mpe ezali ya mabe mpe ezali. J'ai été empoisonnée na média à l'époque à là l'époque déjà ya mabe ezali diabo relation na oka nde bato balingi babomako barelation ebanda na okala mais bino mpo apparemment pourquoi pas mona moto azozala na mobile neka il faut mobile amoni yo na Virginie ye wana okele pas Henriette c'était quoi en fait? bon kala bafille bango comprendre te que bato wana ngai banda nabengango babeille donc babanda koya baotape age fleur puis bolekaka na télé oyebi kaka mingi ya bien mpe bazalaki mais mingi babanda koya plus mpona intérêt personnel azwi po akende obeta sio na poto keye mpe parceke bafille babanda comprendre yango te mais lelo ekoma différent lelo obenga fille donc ndeka boso wana na telefone yo moko oyeba te mais aososaka bendele po baje koma boso wana moto ozo enregistré mais erama makambo wana ezala ete c'est ça donc osala moto confiance facilement et puis bomwana yango baaventure mpe les 4 ans voilà ouais et gloire à Dieu toza envie parce que moto tolika ye osala publicité scole boye publicité scole wana ebomenanga barelation et puis epesanga mpe barelation neti nayebana vie nanga pele mbongo grâce à publicité wana bavie nanga version masimango na Suisse pub wana taka bavie baya ntina Bracongo toyomona la star ya Bracongo la star ya scole babenga na bureau tokutani na bureau wana donc relation kiyele to mpe na osa ya primis ya maltina ezomata kaka eloko ngo ebanda na okala esili nango mpe te sauf que onde ve nanga Koffi Olomide kosala kokufa tala bato balinga accident oyo ezali liwa ange de la mort ayaki ange Michael abengani oui nzambe apermettre te parce que mission tininga na mokili okite na sali te oui mission yango eza évangélisation alors po bato babeta babaku te raise baoyemelaka nzambe boye na ye mpe bato babeta mabaku yango tobandi na bino na ndenge nasengi nzambe aoriente nga saint esprit aoriente nga oyo to koaccepte musique na nga ye wana ame parce que deuxième album na ndimi te ke toyemba bato po bato deya balakisingaki baa bato donc Jésus Christ donc nzambe du début à la fin ntango mosusu comme na bandaki déjà album na bi grand prêtre kolonga mwana na yo pardon papa na sisa sino te baloba katani papa na ngai ya Yesu Kristo oyebi ke nalingaka nanga kopola te nalinga échec te olongisa nga kaka so na kati oyo bakoki musique te tikanga na sisa album nanga ebima nazaka ya yo tokoti mbama tosala transition directement na makambo ya musique Raissa Vambili artiste musicienne na mpona osikoyo yebisa biso nano olaki biso album oyo somo ekomosanga kutasoni toloba kutosolola kutu kama album ote kutu mpona nga tosote bato bamona kamba bato balingako vraiment bato bolimbisanga bato pardon nalinga bino mingi me naobunda nga moko te naloba vérité na basponsor te naobunda nga moko ka bino mopianga makasi makoki ka bino mebele bobwaki nga album na bino si so olingi tiela bango clip ya obosani batala alende la tiango na chaîne nayebi te soki adekaraki yango je sais pas là il faut kobenga obosani ya bato bamonake malgré repos médical mais na koti studio nasali mpe clip mpona lakisa que je suis une femme forte malgré bato baabandonne nga je peux pas rester comme ça croiser les bras tant que kolo pema kolo vie apesi nga souffle de vie alors malgré naza na repos na ndako me nazokosenanga mpe na ndako malembe lentement sur mon chemin de fer tozela ti lelo na chemin de fer tozela kaka donc bozala na motema susu ya monene kaka ndenge ezalaka bozela fasi merci beaucoup motu moko abina tuno so obala nanu te célibataire mais quand même mais occupé ouais.
Célibataire occupé. Fiancé t'es, marié t'es, Mais occupé. Ok. Ouais. Merci beaucoup Raissa. To kotika na kati actualité musicale. Ouais. Est-ce que le lozomona wenge musique 4x4 ndenge sangani bazonge sika moko ba Blaise Bula ba Jibe Mpiana Weranson en tout cas ba sangani na ebite ko sangana wana nde yozomonela ngo est-ce que eza ko sangana ya solo to eza rapport ba osala musique pour mon mutako tamo info na na poche na ebite. Bon, maman Sarah, question nango pas cité, mais ça question piège. Ok. Na ko pesa réponse maman boy ba vie pe ba silika ba vie ba liko silika. Papa chéra ya mbanga na téléphone à l'occasion de rien. Papa de bazara ba olika ba silika vraiment. Papa chéri, a to commis message. Ta papa chéri na kufa. On peut te vie. Comprends? Attends pe ba statut non, ma répondre à te. Papa chéri, beki kaka. Sauvé. Petit non yote. Petit non yo. Zonga sima. Autant là tout ton a clip a mal au cœur. Vie. Donc elle a couffé peut-être dans la cabine. On a zaka na bino. Histoire va changer en route. Na ko c'était cabino. Na ko ti mabondeli. Zamba hotel sanga ke na de na nyonso. Wana batu. Et puis na tena ki na bundenga ki bo mutu boye. Na zape na batu. Alors ba ebanga. Non le la cabine. So bo mona ke na zo merde ne bo tiana boloko. Na de na pasi bo limbo bakisanga su pasi. Bo sakande bo mumu. Bengate mna tinda na eba na bino. Na eba bino mwana mkie na eba bino to passer ba temps ensemble ba vie nanga ba ko lukana ndaku na ko lukana na bandako. Nazo vivre on na pas tout. Donc nga no be la bino kaka. Merci. Wenge idée na nous ya bien parce que ezongisi biso po biso tout eba mkie et netinga binazo na occasion te yo ke des concerts. Au moment bazali bango 4x4 wenge to eba mkie OK non ndenge. Mais bon ba nostalgie ezali nango banzembo kalabala mikolo ba ebité malheureusement réconciliation na bango ba kolipe c'est vraiment bien idée bien. Et puis ba vie pe ba ko sanga ka bongo pe ka pété sans rien pour ba star donc ba tali pe chweke chokoli l'obligé donc et cette pe ka donyo sur ma cam et attends ba vie ba koti ba compte bancaire et vindi pour se perdre pas mbola ba maninga biso pe tourna biso pe eko kaka ba raisa na ba obeta na stade eko zala pe kaka parce que toi ba artiste ya mboka oyo Congo. Parce qu'on arrive à Ming, stade de France. Ok. Ouais, on arrive à vraiment. Donc, un jour, il faut habiter dans le stade de France. Ceux qui nous ont appris ça toujours vie, longue vie. Non, on a peine la troisième guerre mondiale, nous sommes dans un cas, mais vraiment, dans ces pays, comme on a vu tout, il y a Wenge, sauf que même si papa allait, papa allait, santé, absence, ça fait rigola, vraiment, donc on a évité. Et puis, vieux Marie-Paul. Soki Nazaki vraiment na été bien ngana. Mais na boy na ba vie déjà bala ba numéro non ko total na ba statut mais ba ya mbote ba répondre message te. Parce que oya ya stade bobi te. Ngana star ngaiza famille. OK pe ba vie pe ba bungi pe te ba mettre pe ba pocho buzo ba tindi ko na ba soldat. Buzo ba. Donc si on dans un concert wana doit par exemple et puis exemple Vietnam ayo zonga par exemple nabi ke na Vietnam non za sécurité to par exemple vinanga Emile Alias noko mais de moi-même boy na beki boy non ya te mais ingeza nga bien pour na kota concert ya wingité to bataki ensemble na moi mais maman banzembo pe fallait ko basangana nanu basala mo lo mo vite fait. Si le 30 juin est coca, pour bana oyo mikolo ba bazana idée ba joie ta idée pour na concert ba yemba ni on dit on est
voyage banyokoli biso nini banyokoli biso mingi bana ya Afrika na bowumbu mpe na colonisation kobeta mpe na exploitation Afrika eza ya bakoko batika me mpo nini pasi ezosila te bana bayebi yango te comprendre bana bayebi yango te donc biso toyebi ala mike me toyoka déjà mais po vraiment ezala na ambiance moko ya bien basala ata singlement boye ata maxi singlement elekaka déjà na télé eza bien pour petite mode yango tuna eza Didier Masela c'est qui taleka bébé na bandi ko expliquer na ko moi ke mwana okoma te toi na YouTube totala c'est ba clip bakala ba nini ba bombo c'est un peu ça mais eza idée moko ya bien vraiment pour na producteur de kosangisa ba wenge wana to reva ngo pe déjà c'est quoi salami et mais so pe salami pe so avant na ba période to rêver déjà surtout sur bas 3 4 5 ans passés ngeza bien mais chaque chose a son temps et sengi quand un moment où il y a bonne chance et bonne prestation déjà ce qui n'a pas la paix et ça bien se fait dans la tête autant la télé en direct en fait merci beaucoup Raissa to comme maintenant la souka to comme chité mais na rolinga le rose a ça la chronique musicale aussi la biso moi différence nini oyo remarqué na musique ya époque wana na musique ya lelo ce babi aussi la critique nini ko sala na musique et puis so babi au la côté positif que musique n'a pas avancé les locaux tel pourquoi expliquer biso et ça biso vraiment bien ouais musique na musique vraiment et là aussi que ça te pognon so bien to kuta sauf que par rapport il y a vitesse non c'est comme une vitesse tu vois par rapport il y a kala ezaki au bina to za mboka libanda po batala po bai bazana idée ya payer outil tant suko tanga kombo ya Koffi Olomide par exemple to Pépé Calé to ou encore maman Abso ba Betty to we Rasson banda mais lelo yo un étranger Aibi Nosbi tu vois voilà oh innocent oui tu veux sur un innocent étranger un étranger Aibi comment on l'appelle fabuleuse gaz fabuleuse tu vois donc moi exploit Eza je pense que Tozo Bima déjà du ghetto donc Tozana début il y a sorti il y a ghetto si je peux dire ok merci beaucoup et loko bandaki na kataote pardon et loko bando zangezaki unité mutomtene na kwa na trop de rando mais lelo batwa komo yokana et ko bakisa lisusu mais net benda vie na Félix Oazé kwa la karabiso ba yokana na alo bakoti ti satana ndani ba loba via zo yamba téléphone te webi ke balala ba via comprendre que ba journaliste ba oluke via yamba te via quoi za maele webi li réponse ni bombe no da ba journaliste to ba bula kyango ya alo ba ayeb sano ke na isino ke satana Jésus ba so la te Yangwana, vous comprenez? Ah oui, Bible bien, je te dis. Ah, tu vois des jours. Ah, il m'a cassé. Oui, viens après ça fait un cours biblique. Ah, il est Bible bien. En zone, son moment, il est sur le désert. Satan, quand la forme agneau, quand on met cahier. Oh, oui, il solar. Ami, bois, canette. En zone, ils sont même la solar déjà. Et puis, ma solar là-bas. Merci beaucoup. Comme une sous-émission à Bisso. Et ça, la comparaison, Stade des Martyrs, Fali Poupa, Stade des Martyrs, il y a Wenge Musique à 4x4. Au décap avec un? En fait, oui. Ok. En fait, à la fin d'année. Babandi déjà. Il y avait collègues, il y avait collègues, invité. Bon. Babi ya bango ese événement te ya fali ese événement bango déjà basanganaka basalaka eloko balonga te donc voilà voilà les on dit en fait bon moi je pense que nous sommes balés à bien
Alors, problème eza wana, problème à public. Public. Fali azana Public kanga alelo. public mo boye. Ya Ba kilelo. jeune. Voilà. Sikuyo public oya Fali wana. Tango wenge ezalaka 4 bana Bana babotami mike, c'est ça. babotami te ba bébé. Et problème siko yango yona bi bavie ba pete Loko mo boy. Ela musata bana batala bango. mela liesni ay mela liesni Si, yo, ba c'est na ba ça. kombo ah le makaba nde yo ale prince ah oh nani vie kokota pa e T. A été. oh ba o ba yo wana donc bosangana ba veut dire masela ba tata Adolphe eza bien rapidement bon na ba studio na banda ko bino kutu batie nyonso à disposition de na yo ki donc ndia ikutu il suffit ndia écouter ya place bino mozali place aux internet parce que internet Oui, donc normal. place aux internet ndia yo na bobeta mbala mo wa ba ko bino tu bobulango mais nyonso mi balé beta bien ko eza période monté ko eza na juin donc on est en décembre événement donc ici Poto chité, to suksi penda awa. Selon yo, na événement wana le 30 juin, invité nini olingi babenga. ngai so bavie mama bakotira esa bami na stade ezala makambo tala esila te nalambusa nazongisa biso tu toya na ka moko te bana wana bazalaka bana mike ozala siko na stade yango bayoka mpe événement baobongama mpe nazongisa bango vraiment bonjour à tous. Est-ce que ça va? Vraiment. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir à suivre. Ah, BBC eko Balinga kaka ba o basalaka déjà. Indiana siko bien beki na ye. Na podium à stade. Yango yo. Est-ce qu'il y a des pétages? Est-ce qu'il y a des péteurs? Il y a des péteuses? Manifestez-vous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour célébrer la fête de la dépendance de la RDC. Donc, comment on présenter vraiment c'est ma vie à l'aide bakaba zongi si baba na kingai na kiraisa ça bien donc soyez ba bien bon penser à l'invité je serai Émission Eleka. Émission Moleka. ba vienne ba comme ba moi genre mais pas quand même émission ton le message est passé hein ton ce soir vraiment ba vie blaise pour la vie blaise Aïe. vie blaise ba tata mon pitch vetsone papa Didier Masela on vient tout anana ni soya na tangite Gemeli ya ba tutu kaluji voilà mais faire azate kaluji papa Hervé point babi tangu ya ayemba na wengete donc atana akoyemba en fait on va au téléma mais na cadre fête à cause a pas invité spécial là ako tshela bango mo ba cœur papa Chéra koli asa mwana est-ce papa Chéra sala na leader okota suna cœur wata ozala ah ba pone to mais wata koko ya par rapport à Viento ne papa na et ako benga mais vite on a peu papa ya ferret bon sko potolo bara vérité mais ndundi ne wana bien c'est ça vraiment wana za babi koyokana sike na bango tuna babana bango fo ba yokana mais oui tout le monde a wenge les cas la wenge ba café room wana fo bazala mama batakia nusu bazongisima ba café room ba mati c'est ça ba nono fuji ba bango tu wana ba descenda wenge c'est ça oui na ba koko la bango ba bina filé oh pas Diego ah wenge tout le monde oh biso tu wenge tala kane na vanda linette noire wenge bana la poudre la pembe linette noire et bana nini linette noire la poudre pembe bien kaka wenge propre ba beau garçon bien parfumé wenge salina basi ah ki wenge to comme la souka émission qui to quoi émission oyo ma chérie
na ningana sika na kaluji soki oyemba ba opesa ba moko moko ba banze ba ba ayemba nzembo ne ya Guantanamo assassin nzembo moko eza bien mais asala promo na moté assassin okoza la juge assassin il est pas oui bien ezara yaye tinga ifimo OK pourquoi vrai chant yaye na baratin amour rêvé sege za pinzembe kimi il paraît na yepe yokango azala to kimi okozala juge assassin yango wana epai na bango criminel epai na bango criminel nzembo moko na ningango mingi sege maniata oyo yanga nga pe na sege na orchestre leki ya mignon monami sege Gérard monami apesi mbote na Posli Kwamoso donc voilà tout comme na suka émission na biso na rappeler au cas il faut yembela mutu moko joyeux anniversaire ndeko na op moko voilà créature coucou voilà. Joyeux anniversaire joyeux anniversaire accompagnez-moi de joyeux anniversaire créature joyeux anniversaire la créature la belle créature coucou moi na papa tout tika biso papa Guillaume coucou moi na papa la maille donc tous à la ensemble tout le monde en est sous. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ba dédicace na Raissa Vambili et puis message na ya souka na bateau lingo s'adresser na bango et to clôturer émission na biso. Caméra talisa. La bande la ligne dédicace ou message. Message et puis dédicace ça dépend de toi. Message hein. Pour na lelo hein. Vas-y. Batu na nyonso obo bossa na za besoin na bi. Fingi mutute so bo se pétene dans le bin émission bolimbisana voilà mais la cosité pour histoire va changer nana évité que Raissa à l'époque de Raga la belle époque on a benga pire petite à ma vie ba mon amour ba universal security ouais boulot mais on a ba dit pas universal yango mwana o te ya vie na vie ngobila TV ngobila mone baleki na balikondi mone ba na piscine na balikondi protège te wana leki ba vite mwana ba vie ya vie na bouboule comprendre et mone ba finiti TV Eric Lucas donc leki ba vie maintenant sur la bien la vie Eric Lucas non tindele li émission problème te pesa pe mbote mazana pe na numéro ba vie na ngasko bien na bango ba la mon numéro ya yo total na ba statine dene vraiment total na ba statine dene ta papa chéri chaque 6h du matin papa chéri da boaka wana ba verset biblique papa chéri azana numéro na ngate azana ngopota statine fois voilà ba vie tout ba numéro. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, tonton Gentini, je souffre. Hein. Qu'on fasse son comment on a passé. Parce que, on a qu'à monter aspect. Mais, na kati, petite nazo galéré, oui, bah, maman, t'as passé, n'a qu'à parler depuis. Jeudi 3 août 2017, je t'ai habillé en noir marron doré. J'étais toute seule. Debout sous les étoiles, très souriante sous ma peau de la soirée. À 21h, mon cœur battait vite, j'ai eu peur. Soudain, une voiture Mercedes m'a accidenté, j'ai perdu l'adresse. Mes larmes coulent. Titre là, mes larmes, et c'est extrait. J'enverrai les soleils à éclairer tous ce qui m'ont pas connu de me pleurer. Et non, tous ce qui m'ont connu de me pleurer. Je ne veux pas voir l'âme des crocodiles. Sarah, écoute ça. Mais larmes coulent. Vous avez bien tenant, tu poses malade après matin. Batunanga nyonso.
tonton Ngobila nakomi sujet ya mokere papa boza bavie na ngai bino nde nayeba foti na ngai te pota nzambe atianga pembe na bino déjà avant âge botikanga boye mokonzi oza gouverneur na mboka oyo nga artiste ya mboka na yo nga journaliste culturel ya mboka na yo kokoboyetalanga boye te papa laza na besoin na yo papa Modeste Bahati mwana na oye mwana obenga poisson d'avril papa Bahati papa abandonné nga boye problème papa José Makila natindi maloba pa yada mochipai papa ata sine te nasala bino neti kani nasolola na bino bia bosolisanga bino ti nzambe atie bino baplace oyo boza wana po bosunga baoyo baza faible nga nazalaka na bino à l'époque soki à l'époque nazala na Sara Tola te nde na minute oyo nazosola na bino nazolemela bino epa Sara Tola te mpo nayebaka ye déjà baheure wana lelo toza bien je m'en fous na oyo tu bato baloba bato baloba kaka nazalaka nanga déjà simple depuis nafingi motu te nabenga barelation yango basunga tonton Gauthier mascotte tonton Denis Lesi wana problème na ngai mon vieux wana oncle na ngai ayebi napesi mbote na bana nyonso ya lac mai ndombe basakata nyonso basakataka te bana dans lac mai ndombe mobimba mwana bino ye boza album face B tokoya kuna obeta na bakutu tokoya kuna tobeta bainonga babokoro wana bamboka na ba yo pesa msaka ou Sarah mais tu vois nos parler mot qu'on y bisanga te tu es ma sœur non mais chante la Denis Lesi ya solo donc c'est vraiment la famille Jack Mbu na vi que siko zali donc tonton Denis na sosa ke sauté à vrai dire mon pasteur na sosa ke sauté au kanisa no ko ni au contre bien mambo ça ba réseaux sociaux non c'est bien monté OK oui donc dans regretter ou pas d'atteindre comme lui quand il passe à la télé na ba émission parce que c'est mon oncle attends mais il a pas par sec na voilà ça va to la kutoyebi mais via bossa na wana donc vieux ma soro tanga batanzondo ti fa tanga ropo za la comment beaucoup ko enterrer nga na envie ti na bata famille na ba Gauthier mascotte na baleka me anangati histoire ba changer ngote aller vérifier tonton Elvis Elière oza na Chine bien oye na kin peto bando ko ba na Australie tonton Elvis obosa numéro bungisa je numéro pas Sara Tola merci beaucoup non je suis obligé au tcha numéro non na scène ni ko bato ba benga il faut numéro nezala parce que na bato ba sepela na o batala na poto non bato ba kofinga bolinga te non te bato super finga bato na pesa ka ba o ba bazana la ba choc OK na accident na auto bungisa mon deuxième papa donc non la ba choc bon pesa ba finga ka vite pona pesa c'est ça d'accord to tcha numéro na barre d'écran wana bato nyonso o balingi soro lingi obenga ndeko obenga Raissa Vambili pona conseil pona soutien pona ba encouragement parce que ça a besoin de soutien physiquement moralement surtout c'est très important et surtout dans l'état où azali mutu mo abenga kata ma chérie ça va courage mutu a besoin na aider yo est-ce que il faut quoi ndenge kineni nango esenga poti kabeki tout ça là ça demande aussi de l'argent et puis Sarah s'il te plaît ba viens na wenge dans le cabine bino tout bokoti si otoyebi donc ba mutu to yebi na koma da musicienne wana nazaki Yuma concert ya Sarah donc lelo dans comment musique netibino donc bokoti si donc bakatelo manda obligé bino tout faut bokangisa et ça nga bien leki na bino traitement la poto rapidement donc leki na bino poti obwaka beki provoquer ba mamusuma to loba na télé te numéro yonga bozwa pas Sarah Tola rapidement je peux ba dédicace 09 91 72 13 21 je réponds plus 243 991
721321. Ka numéro akala Ya kala wana na ochango na barre d'écran bato voilà, bazwa. donc c'est un peu ça. Na yebite opesi bato bambote te tokata émission. Mbote na bato nyonso non si c'est ya kamano akolela o. Je m'en fous na oyo to bato baloba oyebi ke kamano alingako mingi epuis yo mpo olingaka kamano mingi koyoka bato te bato balingaka okabola bato koboma relation mwana bato ya mwa malamu bongo akutani mpe na camarade na ye mombe mwa malamu esimbi nango mpe mama na opra mama na bébé Cobetox donc napesi mbote bato Hervé mwana ya Fatou Bosaga donc Hervé mbote siko ozali bascout nyonso ya groupe Cormoran partout dans le monde, na kwa nyonso ya monde esika boza chef Risson, chef Coq, chef Harpy, chef Serre Tony Mukwaka de tout le temps, chef Yen Docile, Olivier Mukwaka, chef Ten Pentade, Sylvie Mukwaka, Christelle, tout le monde, chef Meji Kuchulu, donc la grande équipe. Vas-y, natangi te bosilikate, Nancy, Pasteur, Mateva, parce que nous sommes babé, nous sommes pasteur, donc dans un bateau, Vraiment. ouais. La tué à Saint-Raphaël, la collégien, tout, et puis vieux, Komoraf, docteur Zizé Masikini. Oui, bien, tu vois, vite. Viens en Kim Sabiso, deuxième gant, il y a mercredi à Saint-Raphaël, auto qui est dans le campus, tu es dans le cours de médecine. Viens Zizé Masikini, Roma boss, t'as pas un nom en vitamine, à sous fonte. Ah! Bote na bato nyonso baro boyebi ngai te, je suis Raïssa Vambili Jojo Coucou, la maîtresse du jeu. Merci à notre réalisateur. Bon délivre, bon seki. Bon délivre, bon seki. Un garçon calme, timide, très doux. Depuis toi qui as le batté. Napesi bana tu nanda kombote. Famille Coucou Bobimba, famille Vambili, la lingi bino mingi. Abbé Jean-Paul Luanga. Wana na mateto yake papa adoptif. Papa moto na moi mkeke doti kanga so dans une classe à Zunga atinga la bibliothèque Abbé Jean-Paul Luanga. Yepe abandonnanga. Akoma curé ya paroisse Saint-Charles Luanga la banda mais so ba longo la. Abbé Zindo Tenobe la bantu. Abbé Toussaint Makango. Abbé Edoku tutika na. Abbé Edoku tuko tika na. Yo so kufa ye to aneka na kina voilà ba collègue na promotion na Saint-Raphaël. Un grand merci à Abbé Jean-René Dimbasi, la formation que ça ici aujourd'hui. Nous allons le devant bateau parce que nous avons fait une émission, un rassemblement. Eh, Vambili! Mets-toi genoux. Si c'est où tu as entendu pour moi. Accueilli, hein? Merci à Abbé Gibson Bangou, Abbé Gibson Bangou, mon papa. Maman Bassango, mon oncle Abbé Espérance Boindombe. Là, vraiment, on a bateau. Bato nyonso bolinga Raïssa boze la deuxième émission à ozonga la deuxième ezala te faut ezala kisi njora kuta uti poto ti lelo la monete natala les autres comme na braza tabi ya njora la parfait bati le kinanga yi ngo sombelo kala mususo babazwi tabi ya njora. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.